Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la anniversaire ya Baby Ladonja. Nathalie Ladonja abotama lelo. Abotama lelo penza Nathalie Ladonja azoko kisa 31 ans de pouvoir. Lelo nde lelo bandeko makambo eza ya somo. Makambo eza ya somo bandeko to landa to yoka totala nini kado nini oyo grâce luzolo apesaki Baby Ladonja. Makambo koto yo bandeko eza somo. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, makambo eza bandeko, makambo eza somo, makambo kotoyo eza vraiment ya koinda. Yango na osenga na batu o nyonso tu kandenge ezalaka na moi système ya bien. En tout cas bandeko, bo vanda na bakiti bien posé, bo tia moi verre à mai, to moi jus, to moi sucré pembeni, soki boza na mwanguba bolia kaka bo landa pe émission na biso na pete nyonso bozala na biso pressé te ya kolanda ngo te bo vandi penza à l'aise posé olia o melaka wana penza ozolanda émission na biso ya lelo makambo penza bandeko eza totalement ya koinda. Avant to kota bandeko bino moko boyebi lelo anniversaire ya Baby Ladonja makambo eza somo sorti ya grâce luzolo na Luna Mienzi et salamaki le 30 juin oyo ezalaki samedi penza et puis lelo anniversaire ya Baby Ladonja makambo eza ka moto makambo eza kaka kili. Alors avant to kota na makambo na biso ya lelo na osenga na batu o tout si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli, chaîne ya ba conseil et pourquoi pas chaîne moko ya ba édification. Na osenga na bino bo s'abonner massivement, cliquez aussi sur la cloche de notification pour recevoir surtout les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez et kosala biso oyo tolobaka chaque jour tokos makasi. Bandeko makambo nde makambo eza ya kobeba, makambo eza ya koinda bandeko. Bandeko lelo anniversaire ya Baby Ladonja. Lelo nde jour oyo babotaki Baby Ladonja. Lelo penza Baby Ladonja abakisi année moko mbula moko na âge na ye. Donc ceux qui Baby Ladonja azalaki na 28 ans, année oyo akomi na 29 ans. Ceux qui azalaki na 29 akomi na 30. Ceux qui azalaki na 30 lelo akomi na 31. Donc makambo ezokende ka bongo kili. Sikoyo bandeko makambo ko kamwa na edité to sala analyse biso nyonso ensemble makambo eza bandeko. Makambo ezokamwisa batu lelo eza nini? Na jour anniversaire ya grâce luzolo anniversaire na ye ezalaki si je ne me trompe pas ezalaki soki au mois de mai to juin ba mois wana mibale mutu oyo azalaki ya liboso kosouhaite ye ezalaki nde Baby Ladonja. Donc ba souhait na ye asalaki yango déjà 3 heures du matin. 3 heures penza bandeko azelaki journée te 3 heures mwana bato ala mukaki alobi te na souhaité grâce luzolo lelo jour anniversaire na ye lelo jour abotamaki. Bandeko siko makambo kokamwa na tour ya Baby Ladonja lelo anniversaire na ye bandeko makambo oyo ezokamwisa ebele ya batu eza que grâce luzolo aye ko poster message na page na ye ba 17 heures. Donc journée nyonso mobimba azaki na kimia
Jusqu'à 17h, bande konde message eye kokota ya anniversaire ya grâce ya baby la donja. Kutu ebele ya batu babando kanisa ke turoyo grâce luzolo akosala na yeba souhaité. Parce que déjà 14h, 15h, 16h et l'autre côté 17h de kotia message et puis atia ngo na nini na monoko nini na anglais. Na anglais nde akende otia message na ye na français kutute na lingala kutute atia ngo na anglais bandiko. Et puis biloko akomi bandiko eza message moko simple. Toloba simple bandiko. Je suis sûr que belé abatu o batanga ka anglais ba yebi ba comprendre makambo o grâce luzolo akomaki kuna. A souhaité kaka star nabiso la plus belle femme yango kaka biloko wana lobi kuna. Biloko malonga o penza o lobake mobali soki mobali alingi yo. Biloko mobali o alingi yo akomaka. Ata koloba mo I love you to je t'aime ezalaki kuna te. Bandeko, je t'aime, I love you, ezalaki kuna te. To a apprécié quand de to monaki na message année passée. Message année passée ezalaki totalement fort. Ezalaki message moko ebandaki déjà ko exprimer bolingo. Ebandaki ko exprimer bolingo pas possible. Mais message à tout royo, c'est comme si au moni ba message peut-être ba camarade ba komaka. Jour anniversaire kaka, camarade na yo yoza moi si camarade na yo mobali akomi ba biloko bongo. Donc message moko eza simple ata kutu membre à famille otoloba ka membre à famille akoki koloba kokoma ba message à bongo te parce que membre à famille akolingaka alakisa yo ke alingaka yo bazalaka wana pona yo ba biloko bongo mais message wana bandeko ezalaki simple makasi message moko eza simple. Toyebi te makambo yo toyebi te bandeko toyebi te tolobango ndenge nini. Toyebi te parce que oyo vraiment ezo confirmer ba relation amoureuse ya grâce luzolo na Luna. Ezo confirmer parce que akomi tellement occupé mingi na Luna miezi. Donc azakaka ko kangama na Luna miezi sikoyo tan ya baby la donja tozoyo kango lisusu te. Tozoyo kango lisusu te. Omona ka ba écrit na ye moko komona kaka ye akomi wana et puis akei akomi wana et puis akei. Siko toyebi te makambo nini ezoleka entre grâce luzolo na baby la donja. Parce que na makanisi na biso na osala ba analyse na biso komona ba message o penza mingi grâce luzolo akomaka na page na ye soki moi ko beba na ye na grâce et na baby la donja plutôt ebimi omona ba maloba moko je suis toujours amoureux de toi biloko bongo nde ba biloko akomaka wana penzela kisaka ke batu oyo bazaka na bolingo bazo sala nde ba buzz siko ba biloko ya ba message ya ba anniversaire bandeko ata soki ezalaki buzz ata soki bazaka na ba buzz ba osala na ba biloko ya bolingo toyebi ke moto alingaka kaka a s'exprimer batu nyonso ba comprendre surtout na place publique boye ba Facebook moto nyonso lingaka kaka asala mwa eloko batu nyonso ba comprendre que non batu o mibale balinganaka mais message otomoni penza eza message moko eza nango clair et puis eza nango simple makasi o la kisa biloko ebele parce que toyebi ke grâce luzolo na Ronel Kosi ba o solo la te Ronel Kosi na Luna mienzi bango pe balingaki babanda ba makambo neti ya love story. Balingaki na bo bango pe babanda mais esimbaki nango te mais bazalaki kaka moi proche kandenge zalaka. Et puis du coup to ekomona ba makambo grâce luzolo na baby la donja ko bebana ezoyo kana lisusu te ba makambo nyonso love story eye ko kat ko stopper donc ba makambo moya mike. Et puis du coup toye kokoyo kake grâce luzolo na Ronel ba osolo la te. Ebele ya batu kutu ba yaki koyebisa biso ke bazowelela nde mwasi parce que Luna azala mwasi ya Ronel. Yango lelo soki omoni Ronel na grâce luzolo bazowelela nde Luna yango ebele ya batu balobaki biso tolobaki na biso bongo te. Donc makambo yo eza kaka flou to comprendre yango te. To comprendre yango te bandeko yango toyaki vraiment to sala analyse na biso eloko toyebi ke na minute oyo balova chou nyonso
souci na bango na prière na bango ezaki grâce luzolo na baby la donja bazala toujours ensemble yango penza prière mingi ya balova chou mais eloko mosusu tokoki koyebisa pe balova chou ezaki makambo nyonso etambolaka surtout na volonté ya Nzambe soki volonté ya Nzambe eza na makambo nyonso bo forcer eloko moko te mais soki volonté ya Nzambe eza te bandeko ata soki ba grâce luzolo na baby basali ndenge nini soki eza volonté ya Nzambe ke babalana bakobalana na bango te bakolekisa ka batan grâce à lekisi ya baby pe alekisi ya grâce ozalaka bongo donc eloko tokoki kosala balova chou nyonso bolandaka biso eloko tokoki kosala eza koprier soki eza volonté ya Nzambe babalana soki pe eza volonté ya Nzambe te en tout cas makambo oyo esila nango parce que toyebi ke na mokili surtout na biso les bantu mutu oyo asambwaka na se ya moi ezala nde mwasi mobali asambwaka na ye te mwasi okoki kozala na bambongo okoki kozala na nini pour que ozwa mobali ya malunga ezalaka pasi makasi parce que ebele ya mibali bakolanda yo bayebi ke oza na bambongo na yo lelo eza na mibali ebele balingi kimario balingi na bango kosala te alingi kaka kutana na mwasi oyo aza na bambongo na ye c'est fini okobala mais kote ya mobali ata eza na mbongo te mobali ata eza na mbongo te eza na basi oyo balandaka mibali yango mobali asambwaka na ye te moto asambwaka na se ya moi ezalaka nde mwasi yango topesaka conseil na bandeko na biso mosusu soki oza na relation moko amoureuse o comprendre que na relation wana mobali azo considérer yo te en tout cas bandeko sokola maboko na yo longwa na yo relation wana longwa na yo parce que lelo to mona ebele ya batu ebele ya basi bazotula likolo ya mibali ebele ya basi lelo baotula pourquoi mobali azo promettre yo kana kobala yo mais nzoka mobali na kote mosusu aza na mwasi mosusu omona bino boza na relation amoureuse na mobali kote mosusu mobali asi a prédoté azo préparer na dot mais yo azo promettre ka yo ka ke na kobala yo yango bomoni ebele ya basi lelo ti mobali ke abali asali na mariage mwasi azo yeba na ete azo bimaka na mobali 5 ans 10 ans mobali azaka na kobala nzoka si abala kala akomi na abandi na kobota yango to mona lelo ebele ya basi lelo baotula omona ka mwasi 45 ans 48 ans azaka kepa ya bango azaka chez ses parents ebele ya basi lelo pourquoi parce que aza na relation moko mosusu ozo se sentir que bazolinganga te mais kaki bo mwasi alobi te mobali azo promettre nga parce que biso basi toyoka kande mingi tolinga koyoka donc place ya koyoka soki eza mwasi peza fongola matoi ayoka soki ka mobali alobi na kobala yo mama kobanga te kozala na yo pressé te nga na kobala na konore yo omona ka mwasi avandi nye wana akomi ko soki alali azolotaka ba promesse ya mobali alali azolotaka ba promesse ya mobali yango basi ebele bazotula yango nazo senga na bino basi bofongola miso soki oza na relation moko omoni deza mobimba relation wana ezokende pa ite en tout cas omilongola penza parce que relation nyonso ezalaka bovandi na mobali ata soki boza na temps ya koyebana peut-être mobali azo se rechercher pesa e chance soki ya ne mobimba deuxième année bokoto omona iloko te ozomona makambo nyonso clair te en tout cas kata na relation wana sambela Nzambe apesa yo mobali penza ya vie na yo parce que mwasi nyonso abongaka na libala mwasi atokomi oza kitoko ndenge nini oza na bambongo ndenge nini mwasi nyonso abongaka na libala mwasi penza mwasi omata okita mwasi nyonso penza abongaka nde na libala ezala nde bongo ozalaka nde bongo mwasi abongaka na libala respect ya mwasi nyonso ezala nde na libala na ndako ya libala okoki kovanda chez tes parents après âge moko boye il faut koyebaka que non il faut nga pe na bala na kende pe na ndako ya libala
ezalaka mwa bongo yango kaka ya muke bandeko toliaki ko partager na bino makambo ya grâce luzolo na Baby Ladonja makambo yo eza mwa flou bandeko eza flou toyebi te soki eza base toyebi te soki eza ndenge nini mais bango moko mibale nde bayebi bango mibale nde bayebi makambo bazosala mais conseil pe topesa na Luna azala na mwa maîtrise aza mwasi azalaka agité te mwasi azala bongo te surtout na ba réseaux sociaux yango ebele ya batu lelo bazanga mabala ka ba biloko ya ok batu bamona kombo nanga pe kende na koma pe star mutu asalaka mutu lelo akoma star lelo batu bakomi kolobela ye ezala nzambe ezala na biloko agitation te wana ka conseil to pesa en passant ezala ka bongo donc chaîne na biso eza chaîne oyo to pesa ka ba information to sala ka ba analyse et puis to pesa ka pe ba toli ya vie kandenge ezala ka parce que to yebike mutu na mutu to yekolaka chaque jour donc soki opportunité et monani ya koyekola mwa eloko il faut qu'on saisiraka opportunité wana et kosunga biso makasi. En tout cas, la famille, nous voici vraiment à la fin de notre épisode de ce soir. Donc, Lelo anniversaire ya Baby Ladonja. Heureux jour de naissance à toi, Baby Ladonja. Moi, si kitoko, prière nabiso, ezake Zambé a continué toujours pour protéger yo, Zambé azala toujours na yo, Zambé a accomplir surtout ba promesse oyo asala po na vie na yo. La famille wana tokomi na suka kandenge ezalaka na osenga na batu oyo nyonso tu bozo tala biso bozo landa biso de partout où vous êtes bosalaka partage objectif à chaîne na biso ezalaka de partage de likambo biso telela partage pas possible tolinga partage ba j'aime na bino ba commentaire na bino et kosala biso oyo tolobaka chaque jour tokos makasi. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, bye bye et à la